Bonjour la famille, c'est moi votre sœur Isabelle. Je suis revenue pour répondre aux questions de notre frère Fumutsako. Papa Fumutsako, mbote na yo ebele, euti pa yanga indeko na yo. Mbote na bino nyonso, mbote na yo maman Mimi. Vraiment, ça fait plaisir de s'adresser les sous na yo. Ça fait vraiment un bail. Papa nangai question na yo ezali vraiment capital. Eza question moko ya kitoko makasi. Nzambe alola apambola yo pona question oyo. Nzambe alola apambola frère Lumière Kambulu pona idée ya émission oyo réflexion. Yango na sengi bino bande ko s'abonner ebele. Venez, on va se réjouir ensemble. Venez, on va parler. Venez, on va se donner des idées. Tozana posa na bino, tozana posa mayele. Mayele na bino eko bakisa biso un plus. Boyebi na bino de bosenga na biso. Frère Fumutsako, libala euta na Nzambe. Nzambe apesaka libala. Nzambe apesaka mwasi, Nzambe pe apesaka mobali. Po soki tozongi na ebandeli ya mokili na création ya mokili tokomona ke libala mutu te mutabandaki yango Nzambe mutasalaki libala. Bénédiction ezalaki na Adam. Pourquoi je dis qu'elle était bénie? Parce qu'azali moto ya yambo. Aza moto ya liboso o Nzambe akelaki à part kosala banyama, à part kosala le reste des choses. Mais akeli mutu. Lera akeli mutu, akeli mobali. Donc, akeli moto ya liboso o ezalaki na lolenge. Mobali azali moto oyo ya liboso Nzambe akelaki. Mais le Nzambe akeli mobali apesaki ba tâche nyonso. Alobi na renier zwa position ya mokili. Tana yo yango oyo. Lelo tokoki kobenga ye gérant. Gérer nyonso ezawana. Apesi même na pouvoir. Apesa banyama bakombo. Ça veut dire aujourd'hui, surtout tous en balion, tous en bandeke, tous en je sais pas quoi. Adam d'apesa ki bakombo wana. Mobali azali li pamboli oyo Nzambe asalaki. Mobali li pesa valeur. Zo vraiment valeur no yo. Po tozali moto ya liboso. OK. Mais le Nzambe asalaki mobali. De Fumutsako. Atalaki na kati ya cœur. Yandeko mobali. Malgré elle avait tout, malgré le pouvoir, malgré le pouvoir, Nzambe atalaki na kati ya motema ya mobali. Ayoka ki pasi, ayoka ki mawa. Atali alobi malgré tout, malgré qu'il gérant naye, ça manquait quelque chose à fond de lui. Au fond de lui, il y avait des blessures. Au fond de lui, il y avait des questions qui n'avaient pas de réponses. Parce qu'elle ne parlait pas. Elle ne posait pas de questions. Ok? Elle est restée là en train de regarder. Les choses étonnantes, je crois qu'il était dans le cœur d'Adam. Elle regardait et disait, mais s'il y a un lion, il y a une lionne. Ok? Mais pour la mi balé. Eh? Mais nga nazanga moko. Ezalaki na kati ya motema ya Adam. Mais le lenge Nzambe azali oya sondaka le cœur, elle rend. Atali na kati ya Adam abi mono azana passe. Malgré olobati. Mono aza souffrir. Ezo zange loko kati na ye. Et Nzambe azui alalisi Adam pongi. Bible alobi alalisi Adam pongi. Moto makasi, moto aliposo, moto ya yambo, avec toutes les valeurs qu'elle avait. Nzambe alalisi pongi. Akeli mwasi. Biblia yebisinga alongoli kaka parmi ba côte na côte ya Adam. Alongoli kaka parti akeli mwasi. Akeli Ève. Akeli oya pesaka bomoy. Biblia yebisinga eke tango Adam alamukaki. Lera moni Ève asekaki. Balobi aseki. Asekaki avec plaisir. Elle était heureuse de voir Ève à son côté. Elle était émerveillée. Ok? On a Adam à lobby. Voici les chairs de ma chair. Oyo nde misuni nangai.
oyo nde ndambo na ngai nalula yango makasi na portugais ami ya kara metadi. Oh, ça sonne tellement bien. Non, ça sonne tellement bien. Adam s'est retrouvé. Mutu abandaki koposer ba question te, mutu avandaki timide otala ka na musika, ezokufele ka na mutema, mais à s'exprimer. Bimisi, o ezalaki kati ya mutema na ye, o ezalaki caché na mutema na ye, o bandaki ko blesser cœur na ye. Halobi yeyo. Ye oyo. Musuni na ngai. Papa Mfumutsako. Est-ce que question lisusu? Soki nzamba pesaka mwasi? Est-ce que question lisusu? Soki nzamba pesaka mobile? Nzamba pesaka mwasi, nzamba pesaka mobile. Nzambe alola apambola biso na kombo na Yesu. Bandeko na ngai ezalaka pe malamu kobongisa sika ya kolala. Biloko yango ya kalite ya talo me na prix assez. Eza malamu tozala pe na biloko ya bina nzoto. Voilà. Oyo babengi babiloko ya sika. Bosomba ebele, bozala pe kitoko. Bozala kaka lokola balandi ya réflexion ndenge bazala kitoko. Voilà. Kitoko makasi biloko baravaza sika. Olingaka pièce, olingaka robe, olingaka mokoto, olingaka ketch, accessoire. Ozozela nini? Asi nazwaki ya ngai, si nazwili madame, si nazwili bana, yozozela nini? Zala vrai, lata chérie. Natalo moke. Esengo te. Esengwe. Voilà.